Kai frère Nabino Joachim Zambona katina émission oya la vérité bande konanga et sans plus tarder moi oyo nyonso tozali kokenda na mois d'avril tozali kolobela oyo bana Paris Yaka, nana limito kende. Allez, marche. 1, 2, 3, 4. Paris, bakokopana biso ntango nyonso kati na miziki ya frère na biso ndeko na biso cool matope yango wana kati na émission oyo ndeko na ngai kozanga te na www.radiolisolo.com kuna nde bisika biso nyonso tokoya kolandela makambo petit frère oyo alanda ye na nsima kombo ne Mawabi papa Mawabi lelo oyo azanga 87 ans yende muto azali l'invité du jour na biso yende muto kolobela biso makambo yango elekaki na Lubumbashi oyo ye moko nei papa Bamba alobaki nakoyane pe na Kinshasa papa Bamba ye pe mutu afongolaki lingomba to abandaki lingomba to arenforçaki lingomba oyo ebengamaki Ntwadi bien après ekobengama l'église nationale du Congo nde mwana tozali koloba ete ye petit frère na ye azalaki témoin na tamba misala nyonso oyo bandaki tamba makambo nyonso oyo bandaki voilà pourquoi azali na bonne position pour ayebisa biso comment l'affaire s'est passée entre ye na le chef spirituel ya église kimbangiste papa Gangenda Kuntima Joseph ye pe papa oyo asalaki pe na politique amonaki place basaga to badésordre ya 1960 esalemaki est-ce que l'indépendance ya Congo na ndenge papa Simon Kibango alobelaki yango makambo ekenaki mpenza bongo nde ndeko na nga nazali koinvite bino na www.radiolisolo.com kuna nde tokoya kopose bakestion na biso epai ya papa Mawadi ndeko na ngai kokende mosika te ntango nazali kokote kopesa bino page publicitaire oyo ya émission ya kafukafu oyo nyonso ozali kokenda yango na mwa nyonso oyo ya avril nzambe apambola bino kokende mosika te frère na biso cool matope akopa na bana ya Paris na bale combattant de Londres bandeko ba resistant pe na kati ya bela baza pe na kati ya nzembo oyo haleluya bana diaspora kake etali comment papa Bamba akufelaki comment ye na président Mobutu bazali na problème comment ye na papa Ngenda Joseph Kuntia bazali na problème likolo makambo etali église kibangiste et pourquoi ba kibangiste lelo yo basala oyo bango l'église de Christ sur la terre par le prophète Simon Kibangu et pourquoi église les années 50 tina sekuna église ezalaka te me bandeko bazalaki kosambelaka comme libundu national du Congo qui est l'église nationale du Congo qui est libundu du Congo. Pourquoi l'église yako kabonela ndeko na ngai kozanga te bana Paris kake Kai frère na bino Joachim Zambona na kozala bino mayele mingi bakoloba ete endolo ndiaka musikanda nkama mukazolevoma endolo ndiaka musikanda nkamunana kazolefuisa kando ntoni no ntoni ezalinde yo ntoni ezalinde yo muzako tsaka ba commentaire na kombo ya Papa Simon Kimbangu oyo komi exagéré oh nzoto nekute koma babota bapoil na nkambe oh nzoto nekuti banzaka ibimake yo ngeta fuiso kando ntoni
ngeta kofusa mkubwa kimbangu te fuisa nsoni yango toko debat da vendredi oyo benga bande kwa kimbangise baya benga bande kwa ndenge na ndenge baya deba ngai frère na bino Joachim Zambwana ko fongola avec papa Mawati oyo akokisi 87 ans mutu amona ki bandeko oyo bazali na Lubumbashi mutu azali na grand frère na abenga kombo ya Emmanuel Bamba kombo oyo bakimbangise balingi koyoka te bandeko lisusu tozali kolobela kaka awa makambo etali Papa Bamba Emmanuel. Papa Bamba Emmanuel ndenge nasela koloba. Olingi koyeba ye. Okoyi koloba l'église kimbangise sesa koyeba nani azalaki Samuel Bamba. Olingi pe koyeba pona ni bakimbangise balija koyoka kombo ya Samuel Bamba te. Olingi pe koyeba pona ni bakimbangise basila kolongola kombo ya Samuel Bamba na liste ya batu oyo bakendaki kozwa nzoto ya Papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Olingi pe koyeba pona nini bakimbangise bayebi ete Samuel Bamba ye mutu azalaki numéro 1 pona koyeba secret nyonso ya l'église kimbangise ya lelo oyo. Kasi pona nini liwaya Bamba Kimbangise n'ont pas participé pour l'enterrement pour koyeba nzoka Bamba ekenda. Pona nini olingi koyeba les Kimbangise ne se sont pas intéressés na kombo ya Bamba et continuer coexister, va continuer kolobela ngo papa Bamba continuer kozana pembeni ya l'église Kimbangise. Pourquoi question wana ya moto ko répondre. Olingi koyeba est-ce que makambo papa Simon Kimbangu alobaki concernant l'indépendance kwanza du Congo ekenda ipena na ndenge elobamelaki ou bien ba commentaire ba teza ni trop exagéré. Deko na koke ne musika te connecté na radio Lisolo www.radiolisolo.com kuna ndio kozala à mesure ya poser question parce que toko fongola ba ligne vendredi on ndeko na kozangela te. Alléluia. Vendredi le 1er avril, dès qu'on a posé en antenne 3 fois www.radiolisolo.com avec Diana Fulukutu de Wuppertal na Allemagne. Ngenda toko yeba yango kwaka mwele kajandre papa Bamba na papa Ngenda yango ne toko debatre teko na ngai boke ne musikate teko zala terrible toko yeba maka mwele kaje entre papa Bamba le fils adoptif de papa Simon Kimbangu na papa Ngenda le fils légal et biologique de papa Simon Kimbangu. Est-ce que bokonzi alola eko kendaka na makila? Est-ce que kita kimbebe okendaka ne tata na mwana? Toko yeba panzembo ya kalakala. Neska owe zali koloba ete ompeve wiza, wiza watu sadisa. Toko yeba eske ompeve wiza wapasi mwenye mba yemba ki avanke aba na kutitila avanke aba na kusala misala na ye. Eske mpeve onezali yango papa changani oya za mikolo ya chef spirituel ya Nkamba oya benga mete ye monimo santu. Bakese oya ngoto ko repondo. Est-ce que solo nzota papa Simon Kimbangu na Lubumbashi bakutaka yo liso sala efongwana nzote polate ba question to répondre yango ndeko na ngakoke ne mosika te ngai frère na bino Joachim Zambwana na kozala na bino mayele na kozapela bakimbangise mayele. Alléluia. Nzambe apambola bino kozangela te besikanga nyonso besingome nyonso Kalutini ko Luiza kavena kala mama Nsoniko kansi mama Kedika mama Ludi Nsamwa Biza tunata. Alléluia. L'impresario Joachim Zambwana. Isikana Johnson Luiza Nsamwa Biza tunata.
katufidilo mfuluzi. Ompila mawete kasongele tu yangalanga nzambi katufidilo mfuluzi. Banzembo papa simo kibama yemba kiyango. Yonde ko kibanyiso ko challenge akaete papa simo kibama yende nzambe. Ngai na ko rappeler bino na jour ngo. Papa mawata ko attaquer pe na côté na ba témoignage. Mais ngai na ko ile bino ka nzembo na mso kala tu yangalala tu yangalalanga. Tu yangalalanga nzambi katufidilo mfuluzi. Koko yemsanga mfuluzi wana papa simo kibama yemba kisoki Jésus te. Alléluia. Yeah.